frère Dominique. Alors je vous présente aujourd'hui la chaîne Tolonacé. Tolonacé 100% Jésus-Christ. Je vous invite à la suivre fortement pour la gloire de Dieu, pour se rapprocher de Dieu tous les jours, car on a besoin de lui. Suivez cette chaîne Tolonacé. Je vous invite vraiment à la suivre. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. De Dieu tous les jours. C'est une chaîne que je vous invite à voir personnellement. C'est édifiant, c'est très puissant. Rejoignez-nous en force, frères et sœurs, parce qu'on a besoin vraiment de vrais adorateurs. On a besoin vraiment de personnes qui suivent la volonté du Père. Vous aurez beaucoup d'informations sur la chaîne. Je vous invite vraiment à venir à suivre la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous surtout. C'est pour la gloire de Dieu. Tolonacé, Tolonacé. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Abonnez-vous à Tolonacé TV. Sobongolanda, l'homme de la repentance, le prophète Ézéchias Mboukou. Tous les vendredis, Nazana, Tolonacé TV. Abonnez-vous à Tolonacé TV pour Golanda, chemin de la repentance, Matthieu 3D. Répondez-vous car le royaume d'ici est proche. Dieu vous bénisse. Merci. Ciao. Rendez-vous à Tolonacé TV. Bandekoe, Binyonoso, na sabone, na Tolonacé. 100%. Jésus. Amen. Shalom, 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 libota na nzambe, kolo ala musibiso suna tongo alelo akutisi biso, andimi to solo, andimi to mona na nzambe, apambola bino ezalaki bongo ya bino mama Anne Kalambai, mama Tolonacé mwasi, ya mokonzi, bien-aimé, esika nyonso tu, bozali, mapesi bino mbote, na kombo na Yesu Masiya, kolo Yesu aza nzambe akotikala nzambe lelo lobi libela nzambe apambola ba bien-aimé nyonso to balandaka biso na Tolonacé ba bien-aimé nyonso to bapartageaka oyo batiaka mwa commentaire oyo babengaka mpe bakonseyaka biso nzambe apambola bino apambola basali na nzambe nyonso tu apambola prophétesse Rema Sabaote Mosakoli Mete Hollande Mama Rebecca Kalambai couple Kalambai na Londres oyo milulu na bango eza vraiment le 22 août, le 22 août, bien aimé, ekoyenga, ekongenga, pote yabiso bana Kalambai bana mema, na lobakatango noso yabiso yinda kate pote tozaba na nzambe, yabiso engengaka. Yesu Masiya pambola pepe de Dieu, nyoso to bokolanda, biso na monde entier, bana mema, nyoso ya église nanga, esika na sambelaka emo pasteur, pasteur Carlos Kalambai oyona, nzimaka mingi pe na bete la katolo. Kolo Yesu Masiya zanzambe, bien-aimé na yeli bino nini. Tokena na Reginane. Tozo moi évangéliste flamme kapa. Et puis tozongi sous na kati ya plateau na biso. Poto so la nyonso. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bisous. C'est le frère Dominique. Alors je vous présente aujourd'hui la chaîne Tolonacé. Tolonacé 100% Jésus-Christ. Je vous invite à la suivre fortement pour la gloire de Dieu, pour se rapprocher de Dieu tous les jours, car on a besoin de lui. Suivez cette chaîne Tolonacé. Je vous invite vraiment à la suivre. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Kolo Yesu Masiya pambola biso esika nyonso boza bokolanda mama Anne Kalambai na yeli ba vacances na yeli ba mama biso ba mama mutu toza vraiment tosimbaka ndaku ba papa bakendaka mingi musala biso ba mama totikalaka na ndaku totali na Afrique du Sud na oto ba kotindela nga vidéo moko bana bakufi pendant fête école bana bakufi na poison pendant fête école et loko nini bien-aimé oyo bandeko bakoyi kozala na intérêt ya koboma bana ya kotia poison po ete bana misusu bakufa na kati na école pendant vacances tokena na régie atiela biso bien-aimé dans le Seigneur moi extrait wana ndenge bana bakufi na vacances et puis tozongi na studio na biso tome kosala moi analyse moko ya moi 3-4 minutes et kosala biso bien tome ma conseil na ba mama tokei merci régie. Tolandi lolenge bana batandami na mabelende bana bayoki pasi bana bakufi na si ba papa ba mama na bango bazolela kukufela bana ebele bongo na mbala moko ba mama tosala keba na ba colonie de vacances o bana bakendaka
tosala ke bana bafeti mosusu ya bekole bana bakendaka eza nango kaka important te soki feti eza na ekole ifo mwana kende eza nango kaka important te vacances ya colonie de vacances mwana kende akoki kokende mpe akoki kokende te me ya makasi esengeli totia na kati na mitema na biso tosimba esengeli tosimba yesu bana tobombaka bango na maboko ya nzambe beleme tala mwana no alamukaki na ntongo abimi abi akei classe epuis babengi yo akufi na nini akufi na poison yango ezalaki na biloko baliaki na feti on sait jamais poison yango ezalaki na biloko nini po esalami awa na mboka na biso France te esalami na mboka Congo te esalami na mboka Afrique du Sud nde bomoni video wana batindeli biso ngai kutu deja na ndako na ngai nazwa décision bakolonie de vacances bavacances ya bekole bana na ngai bakendaka ngo susu te parce que tokomi na temps d'histoire diable akomi malin akoluka esika moko akota soki lelo na kokende vacances nazwi bon tozalaka na babon bapesaka biso na cave nazwi bon ya cave nga moko nakenda bana na nga vacances tozwi ndako ndenge tozoka na bavacances naza na bango nga moko nalambi balie namemi bango na piscine namemi bango na ville ndenge tomesaka kotambola moi-même maman je suis sur place mais ya kotikaka bana bakendaka bafeti ya bekole ya kotikaka bana bakendaka bafeti ya bakolonie bakendaka bavacances ya 2 semaines tomona bana misusu ya mike ya baage ya 14 ba 15 ans bakenda bakolonie vacances bana bazonga na bazemi bakenda bakolonie vacances bana bazonga na batushima bakenda bakolonie vacances bana bazonga bana mwana kendaki vierge azongi aza lisusu lolenge oyo mama bandaki kokanisa te eza vraiment mingi ya koloba eza te nalingaki nabeta kaka se te na bamama tozala vigilant tofungola misu bapapa totika te bana na biso babebisa bango na baage wana ya mike namoni bana nyonso batandami na Afrique du Sud wana namoni mwana mundele te bana nyonso to batandami na presque mingi namoni keza bana na biso bato mwindu nde bazobeta mafimbo bana na biso bato mwindu nde bazonyokama bana na biso bato mwindu nde bazosibir bapoison bana ya mike bongo bakosibir poisson pour nani, pour sali nini, pour yibi nini, pour teki nini, pour botoli mutu nini. Faut comprendre kaka keza mayele ya munguna azo luka lolenge nini akoki sala pasi na mama amoni ke porte d'entrée eza pas mwana nde mama nde moyini akoti pe ayebi ko détruire ndako na yo. Mama zala vigilant, papa zala vigilant, to landelaka bana na biso vraiment na page to mona ki bien aimé moko oya leka ki aloba ki ete mwana na ye alinga ki azala initié na monde à ténèbres na école bazo pesi bapesi mwana ne ba livre mwana tangaka ba papa des fois ba maman des fois totika ka responsabilité na bana mwana uti classe aye au contrôler sac na été mwana uti classe aye au tali ba livre ba pesité aye biso ka j'étais parti à la bibliothèque qui m'a donné des livres faut lire papa zoatan tomi pesa ka na misala te ba papa lelo musala ngo kende kozo kendo luka mbongo wi mama lelo musala mi pesi tanyo soto bosani ndaku na yo ozo kendo luka mbongo wi lelo soki mwana na omo kwa baby azwi kindoki mwana na omo kwa baby yeba ki ako baby sabande ko nini oso alors ba mbongo wana tokinda ko luka toko salela ngo su eloko te pe misala na biso ndenge bande ko tambola malamu e ko tambola lisusu malamu te e ko koma na kokoso. Papa bongisa ndako, mama bongisa ndako, mama talabana, papa talabana, mama kotika responsabilité nyo surtout et pas ya papa te. Papa pe kotika responsabilité nyo surtout et pas ya mama te. Toza na misu mibale, mais toza na misu moko te. To mona kandenge moko te. Peut-être oh maman ko sentir, maman ko mona, papa ko mona yango te. Mais peut-être oh papa ko mona, papa ko sentir, maman pa ko mona yango te. Et sengeli toza ensemble, tant papa aza éveillé, maman aza éveillé, to ko yeba ko élever bana na biso. To ko yeba ko sala vraiment attention na bana na biso. Tala ndenge bana balali ebembe à cause ya fête simple ya école
baliaki nini na kati ya festi wana baliaki soso toliaka ngo na ndako na biso baliaki poisson poisson ezangaka te na ndako na biso baliaki samusa baliaki loso baliaki semoule baliaki pomme de terre baliaki frites nayebi te eloko nini o bana na baliaki na feti wana o na ndako na bango ezalaka te totunaka molimo na Nzambe tokonsitaka Saint-Esprit yambo ete ya kopose acte yambo ete ya kondima invitation moko boye quoi que ce soit mwana kenda gauche mwana kenda droite mama senga volonté ya Nzambe soki omoni ke motlimo na Nzambe a touché ote oza motivé te ke mwana no se retrouver na besika ndenge wana ne laisse pas ta fille ne laisse pas ton fils aller dans l'endroit comme ça et l'endroit comme ça et même kaka ba souci total ndenge bana balali ebembe sur place balie poison teke ba misusu ba telemi nanu bazana bombo yo bazan zinga wana baza pe déjà nango na nzoto toyebi te nani atie poison wana toyebi te maîtresse maître directeur bana bango moko po na intérêt nini po bazwa nini po ba récupérer nini toyebi te tokomi na temps du soir bien-aimé mokili komi mabe repentons-nous je dis bien repentons-nous Jésus-Christ revient bientôt to vanda na kati ya makomi ezoloba ke moi et ma maison nous servirons l'Éternel mageza pasi tolobi te ke bana nyoso tobotaka balandaka liné o ba parents ba landi mais à force ya kobondela à force ya koloba à force ya kozongisa na nzela Nzambe akotia loboko pe ya malamu ekokomela bana na biso pote bana nyoso tobotaka bien-aimé bazalaka ndenge mokote ezalaki moi message ya moke ezalaki moi conseil ya moke mais j'espère eza fort tango lion fort akoyoka yango Jérémie lion fort Nzambe apambola ona mwasi na yo na ba partage na bino ozo partager tolo na se na ba message na bino foko komaka na se ya vidéo na YouTube soko lingo koma il faut koma na se na vidéo na YouTube lion fort Nzambe apambolo Jérémie lion fort mosela Nzambe ya solo o asia goûter mokili amoni mokili eza na tina te akimi na kolo Yesu Masia aye kobombama na se ya kolo Yesu Masia batu ya bongo bao bakimi mokili baye pa Yesu biso ba oto ya déjà pa ya Yesu Masia to luka to soutenir bango to luka te to affaiblir bango to luka to soutenir bango to luka te to lembisa bango to luka to soutenir ne bango to luka te to affaiblir bango e kozala na terrain na biso te e kozala na désavantage ya kolo Yesu Masia mais tango yo ozo sala bongo yeba ke ozo bundisa musala na Nzambe batu nyonso ba bundisa musala na Nzambe bien-aimé balonga te po ete Nzambe aza Nzambe akotika na Nzambe pema o toza kopema euti epai na ye décision ya kolala kolamuka euti epai na ye yenda yebi mukolo tobotamaki pe mukolo esengeli tobotama pe mukolo yo tokokufa ba mama to batela bana to za la vigilant na basaki ya bana na biso so ba uti classe soit temps papa soit temps o uti musalo ye o bengi mwana na ya liboso tu lelo sala kini une école tu as rentré à quelle heure tu étais partir à quelle heure comment ça se passe à l'école donne-moi ton cartable moi na ina cartable papa aux 8 ans au fungoli au tali à tous à fatigué aux 8 ans au lekiso tali pourquoi ici comme ça pourquoi ici comme ça et kozala bien fatigue eleki tozo sala trop na mboka poto tokokota mama na gauche papa na droite fatigué bana bazobeba tozo sutuka déjà diable asa kotaki asi installé tokomi koluka ko désinstaller tokomi koluka ba prière ya makasi biloko mususu esengaka bien-aimé vigilance avant la prière vigilance après vigilance et compagnie na prière poete musala et les kamala mpe ndaku mabala na biso ezala na kimia kolo Yesu apambola biso ezaki ya bongo mosakoli na kolo Yesu mama mosakoli na kolo Yesu pardon mama évangéliste Anna
kalambai nde azalaki liboso na bino mama tolo na se na kolemba te soki kolo Yesu Masiya azali te na kozonga lisusu Debalar Guy Bijou Debalar na bandeli Debalar wana vraiment muninga nanga ya mbongo ebelenga na benga kai moto ya mbongo moto ya mapamboli Guy Bijou Debalar Zambe apambola yo Alberto kombone mindele ba mesala ko benga ye Alberto Nzamba apambola yo sokolo Yesu Masiya ete tokutani tout à l'heure papa Freddy Mbwaki ya mama Karine kotika ngai te kolo Yesu Masiya apambola couple Kalambai couple Mayamba apambola couple Kalambai El Londres le 22 Makambo le 22 Kongenga le 22 Putulu ekomata makala ekotikala Yesu Masiya soki azongi te tokutani na ba émission eza koya ma belle sœur ya mondele mama Lisi Kalambai Wumela ma belle sœur chérie je t'aime beaucoup bisous bye bye à la prochaine que le Seigneur vous bénisse. Salut aussi à mes enfants, toutes mes enfants. Na motema nanga nde na suka wapi nde na koma nani ozali nzamboyo amemelanga kimia na motema bomoi ya seko na motema nanga Bandekoe, bino noso na sabone na tolo nase. 100%. Jésus. Amen. Bokota.